Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso to bandeko na ngai botala nga na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na bino nyonso ba dispose ata na bino pona kotala ba émission ya Maman Elia Nitu. Ndeko soki eza mbala liboso kutani na émission na ngai na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV. Soki ofini mbala liboso o s'abonner, ofini mbala ya mibale po ozwa ka notification. Ofini na cloche ona to otomonaka na mopanzi eza na mwa ngonga moko boye. To bien ngo cloche ya notification soko fini yango ekobana ko permettre yo orataka ba émission te soki Maman Elia Nitu akotisi émission ya sika po okoka kotala to okoka komona yango na pesi bino mbote mingi pe merci mingi de bo disposer ata na bino pona kotala to pe pona koyoka nga lelo naza na posa kosola mingi na ba mama neko posa kosola na ba mama parce que ngai Maman Elia Nitu nazaka mingi basé na makambo etali mabala yango nde mosala oyo nga Maman Elia Nitu nasalaka awa na internet yango mosala nasalaka na YouTube. Naza na service traiteur et décoration La Providence oyo eza kodate maintenant de 13 ans. Service traiteur et décoration La Providence eza kodate de 13 ans. Soki oza na besoin kocontacte ngai mpona service traiteur okoki kobenga nga na numero na ngai eza 06 15 31 69 90 yango mpe eza numero na ngai ya WhatsApp. Lelo posa la ngai ya koswana bino ezali boye ba mama boyebi ke ba émission oyo tango tosalaka yango soki bato basili kotala ba émission ba retour ya émission eyaka moto akobenga po expliquer ke Maman Nitu émission wana osalaki esungi nga na boye Maman Nitu émission wana osalaki tala esali boye ezongisaki boye mataki boye kitaki boye ndenge nalobaka toujours ke libala ndako esimbamaka na mama nayebi ke bamama mingi balinga koyoka bongo te mona kobenga Maman Nitu yo lobelaka bamama na kotelaka bapapa nakotelaka bapapa te nalobaka likambo ndenge ezali toza babantu ndenge babota biso na kibantu na biso mpe na ndenge oyo babokola biso po bible banda basalango Genèse ti Apocalypse babakisi makambo mosusu te. Maman Elia Nitu ndenge naza boye ne kosola na bino parce que ezali na papa moko abengi ngai po aexplike nga makambo ezoleka na kati ya ndako na ye makambo oyo etali kolia biso nyonso nde tovandaka na mboka poto toyebi ke topartageaka batashe mabota nyonso toyebi ke tovivaka ndenge wana po bango moko mpe mindele bavivaka bongo kuti mboka baza kobina lokolo moko yo mpe olandi kotikala nsima nde eza mabe ata tokozwa nyonso etu ya bango te mais il faut quand même tolanda mwa moke lokolo ndenge bango bavivaka awa na poto ezali mboka oyo mwasi akendaka mosala mobali mpe akendaka mosala mwasi ake koluka mobali ake koluka na poto ezali mboka oyo mwasi ayaka na salaire mobali mpe ayaka na salaire na poto boyokani mingi na kati ya bandako ezalaka ke mobali afutaka ndako afuti courant afuti mai mwasi asombaka biloko ya kolia mwasi ata azokende mosala leta afutaka ye azwaka mbongo ya bana azwaka ba aide logement biloko wana nyonso tu basi batiaka yango mingi na bakonti na bango mibali mingi bamonaka mbongo wana te ezali mpona esunga ndako esunga bana mais eloko na ye koswana bamama lelo papa abengi aza kodeklare alobi eleka kaka na émission mpo bato mingi baza kosouffrir na likambo yango me moya basala eza te moya baloba eza te Maman Elia Nitu yango nga na ye koswana oyo likambo oyo omeka kosolola na bamama oyo batalaka yo ntango mosusu bakoki mpe kochange likambo yango eza boye mama na biso moko Mama Solange aza na bana na ye na mobali ne na kati ya ndako bana oyo ye mwa aboti na mobali na ye Mama Solange aza na bana 5 Mama Solange aza na bango bana na ye na mobali na ye aboti na mobali mosusu taboti na mobali ne wana kaka moko bana na bango wana 5 kaka ndenge nayebisi bino mobali afutaka ndako mama azwaka balocation ya bana baza nanu mike Mama Solange na biso wana alambaka te na ndako Mama Solange asombaka biloko ya kolia te na kati ya ndako Mama Solange akipaka bana malamu te ndenge mwasi nyonso to akipaka bana na ye na mokili toyebi ke bana mingi basufraka soki baparent na bango bakufi wana bana bakomaka kosouffrir bana bakomaka kolala nzala bana bakomaka kozanga biloko ya posa ya motema na bango po bato batikana na bango bakoki kopesa bango ndenge baparent na bango bakoki kopesa te Mama Solange mbongo nyonso to azwaka ya bana akotaka ngo na kati ya makelemba
Maman Solange musana ye kosala makelemba. Kosala makelemba eza mabete, mais il faut koyeba ke naza na bana na kati ya ndako. Maman Solange mobali na ye bisinga ke alambaka te na ndako soki alambeli bana loso. Akolamba loso ya pamba. Akamati ba aile de poulet na congélateur na bango bazaka na ba aile de poulet. Asombi ba aile de poulet. A diviser ba aile de poulet wana. Maman Solange ba aile de poulet wana diviser yango. Akalingi yango. Soko akalingi ba aile de poulet. Akamati abombi yango na mopanzi to pe atie yango na frigo. Tango akosisa kolamba ndenge wana akamati asali nini a servir bana. Tango akoservir bana azwi basani atie loso so siko tia loto akamati ba aile de poulet atie likolo azwi mayonnaise atie na mopanzi ya loso. Mayonnaise atie na mopanzi ya loso a servir bana. Mama ozwa mayonnaise atie na loso lokola sauce a servir nango bana na ye. Bana balie. Soki bana balie ndenge wana ke bana basisi kolia ekomi bilia ya butu pona bana balia na butu, mama bana koyebisa bana. Eh, vous, servez-vous du riz avec le ketchup. Avec le ketchup. Ne prenez pas le poulet qui reste c'est pour demain parce que la journée, vous avez déjà mangé du poulet. Le soir, pas question de manger le poulet. Vous allez prendre du riz avec du ketchup. Ndenge bomoni ketchup eza boye. Ndenge ndeko na biso na Solange ale sakabana na ye. Papa talaka azoka motema pasi. Abi mama nito. Solange aza mwasi moko te ka tie nzungu boye na moto, alambi pondo, alambi madesu ndenge kaka basi balambaka, ndenge bino ba mama biso ba congolaise bolambaka. Solange wana eza makambo na ye te. Mbongo nyonso Solange azoka pona bana ezali mbongo oyo atiaka na makelemba. Soko atie makelemba asimizela ke Congo alobi azosala misala na ye ya construction na Congo, aza kotonga ndako na ye na Congo. Bana nanga baliaka malamu te. Natuni papa bana ngo ya alobi bana toboti nga na ye na mboko ya poto. Bana baliaka malamu te mama Elia Nito. Mawa pona bana mama. Motema pasi pona bana. Bana nanga babi McDonald's te. Bana nanga bakena na McDonald's kaka na ba anniversaire. Soki eza anniversaire wana mwana okina McDonald's. Soki eza anniversaire te mwana kokende nulle part. McDo mwana kokota te. Bana nanga bayebi KFC te. Bana nanga po balia McDonald's mama Elia Nito. Il faut ngai papa na bango. Nasala bango plaisir. Nasombela bango McDonald's. Soki nga nasali bango plaisir wana te kosombela bango. Mama na bango akosala eloko moko te. Mbongo nyonso ya bana ekendaka na makelemba. Eloko sala nga pasi kolia ya bana. Bana baliaka malamu te mama Nito mawa. Bana baliaka bien te. Azate lokwa ba mama muso anniversaire ya bana. Abengisa ta baninga na bango bana kosala ngo te pourquoi parce que yebi ke akolamba na ye te. Même nga moko ndenge naza mama kolia na nga ya pasi. Pona lia. Nalia ka malonga te. Pona lia mama Eliane. Il faut na kende pa ba sœur na nga. Na ke kotala ba sœur na ngai. Ba sœur na nga balambi na lie. Solange, mwasi moko munoko mama Nito insolente ya libela. Aza munoko aza très insolente. Moya kutubolo bane likambo ezate yo za na 1 ya komi deja na 40. Bana oya yo moko boti. Ya ye moko 5 fois mama. Akwa kolesa bana te. Bana baliaka kaka. Soko asaleli bana frites. Apesi bango frites na ketchup. Na tongo se bali frites na ketchup. Na pour changer sauce. Apesi bango mayonnaise. Yango wana mama. Na yeko yebisa na yo. Omeka koswana na ba mama. Peut-être mama Solange aza ye moko te ba mama baza ebele. O balinga kolesa bana te mbongo nyonso bafutaka bana. Ekenda kaka na ba besoin personnel. Ekenda kaka na makeni wana bango. Yango naza kobeta sete ba mama. Biloko o nyonso nde na sombi bobo. Kanisi ba course ekute combien? Biloko nde na sombi yango boyo. Na sombi ki yango lobi. Na Carrefour. Ekute kinga 75 €. Biloko kako. Pourquoi pas kosomba biloko pona kolesa bana?
lokola nga nasaka ba émission kolamba nasomba ya biloko na nga bomoni yango basorte babouillon na nga nasombi ezali nasombaka basorte na nga babouillon nasombi biloko na nga ndako na nga ekoki kozanga tomate te ndako na nga ekoki kozanga matungulu te ndako na nga ekoki kozanga poivron rouge te ekoki kozanga poivron vert te nakoki kozanga carotte te po à tout moment fona lamba mais na ndako toza combien toza kaka mibale ngaka na fumukanda soki mobali oyo kutu tokutani kaka na se ya moi awa naza kolesa ye malamu combien de fois bana oyo boti omemi 9 mois na kati ya libumu na yo mama olingi kolesa bana na yo te nga bakoso nasali kaka biloko kosani ya kolia ti kaka na kati ya ndako toza kaka mibale bana na yo moko boti bana ebongaka bamona pasi soki baparent na bango bakufi wana nde bana bakoki komona pasi baso na baboti te moto akosokipe na bango aza te yoka bana bazola soki baparent na biso bazalaki me ndenge nini mama yo ozaka bomoi eza vraiment vivante lelo oyo soki okufi bana bakokanisa wana nini ka po botaki bango me bana bazolia malamu te ozoliesa bana te na papa komi na niveau ya kobenga mpona koyebisaki mama ilia nini tosala baémission ata bino moko bamama eske eza malamu makelemba toboyi te toboyi kosala makelemba te me mbongo wana ntango mondele azofuta yango mpona bana mama luka oliesa mpe bana balia malamu mama kaka makelemba soko azwi monga makelemba ake Kongo awasali nini nga na otonga ndako na nga nazosala misala na nga na otonga ndako na ngai mbongo abana yango ozotongela ye bandako so atie makelemba mbongo ozotongela bandako kotonga mpe ndako mama toboyi te me zwana noso ya bana na yo ndako na bango ezaka na ba aile de poulet kaka ba aile de poulet ailesaka bana malamu te bokoki koimagine ke na mboka poto bana bazolia ketchup na loso ezanga viande bana bazolia mayonnaise kola loso ezanga viande toza na mboka oyo la okulu lelo le miel koma okoki kozanga kolesa bana na yo na munoko losambo na munoko nasambelaka mama Eliane mwasi na ngai soko abandi kosambela mama soki nzamba okita nzamba akokita ti abi mwasi na ngai so abandi losambo mama nito abandi yango na lingala pepe abeleli na lingala soko asisi kobela na lingala abandi na kikongo abeleli po ayebi kikongo aleta soko asisi na kikongo mama abandi na kimongo po ye moko azali mongo abeleli na kimongo abeleli soko asilisi wana koti yendekere beshekeke bondo koko yendeke bereke yo yendeke bereshe koko borondo yendeke bere wo ye akoti na yendeke bere mesoki alongo wana na losamo na yendeke bere mama senga ya tako pama ya komela kokatela olingala Gillette kutu kosa akokatela olingala Gillette kutu mama ekosa yango na mama nitu soko zo mona ba papa mususu ba mobali openza tiki mwasi na bana ake penza ko vande pa ya mwasi mususu ake ko vande pa ya makangu ba faute za kebele mama na mvia ka papa nitu modele osala ka bilubu wana mama na mvia kango modele moko yeba te tala kenga na za mobali na koma kotala ba émission ya kolamba na koma komeka ko reproduire oyo sala ka bana na ngai na komi ngamo ko boye samedi soki na ndako na luka ninga osela bana na moni mama nito asala ki pomme de terre moko boye achaki yango moi crème fraîche yango crème fraîche ça combien c'est moins de 2 € crème fraîche toi arrondi encore na 2 € c'est rien pour nani le loko boza na ndako te osela bana na pomme de terre balia malamu nga moko na koma komeka mama na kokamata na sumi pomme de terre na kina sumi bon crème fraîche wana na kamati na sumi mo soso na salela bana po bana balia bien po bana ba meka kolia wana fona bimisaka mbongo na poche me mama na bango mbongo bafutaka bana mama mbongo ya bana ekoma mbongo ya makelemba ekoma mbongo ya kosala nini kotonga ndako tongaka ndako na ye ndako azotonga eza ya ye po azosala ngo na mbongo na ye ya makelemba na chaka makelemba na nga nazotonga ndako na ngai na mbongo na nga ya makelemba me mbongo makelemba ngo eza mbongo bana oye azokoka kolesa te
na yango mama Elia Nitu ndenge nalobake ntango mosusu biso mibali toza na posa kokende libanda te bamama nde batindaka biso par force kokende libanda yoka sikoyo likambo na nga eza ndenge nini ndenge kaka bana baliaka malamu te wana mama Elia Nitu ngai moko papa na bango naliaka malamu te soko asasali biso ba aile de poulet so mokwana kosepela alambi madesu bokolia yango ata une semaine bokolia madesu mama soko alambi pondu bokolia yango un mois ye aile de poulet kaka ba aile de poulet soko asakalingi yango achengo wana c'est bon mwasi moko alinga masolo mwasi moko alinga kosolola akosisa kosambela bandi kotonga atongi mauti prière meka pe koyebisaka okende prière te mama okomema ngambo ndenge kofinga yo okondima te lobani kaka okende prière te okomema ngambo kofinga yo koboya te ya bamama ya modele oyo mama ata mobali oza na posa kende libanda te mwasi mosu akoki kotinda oyo apusi okende libanda biso mibali tolingaka kolia kaka ndenge yo moko mama olobaka ke mibali bakola na baparent na bango minoko na bango emesana biloko ya bamama na bango alors yo mwasi il faut olinga olambaka malamu mobali na yo asani alia malamu ngai o naza koyebisa o naza mwana muke te mama naza mwana muke te mama Elia naza na 55 ans naza mwana muke te mais kobala mosusu obali mwasi omemi ngambo ya vi na yo mobimba mama omemi ngambo bana 5 soko otali bana 5 mobali mwasi asayebika aza na assurance na ye ya libala ana bana na ye 5 aza na bango wana mobali akokende pai moko te soko otali bana po lingo tika ntango otala bana oyoki motema pasi me nakoyoka motema pasi wana naza mutu naza pe na posa ya kolia na ngai ya malamu ekoma kaka soki nakie pa baninga na ngai nde na kolia malamu ekoma kaka soki nakei epa bandeko na ngai nde na kolia malamu soki bongo te na kati ya ndako na nga kolia ezalaka te natuni papa olobi bana baza 5 wana 55 makambo mama bandi yango sika to bandi yango kala abi makambo oyo mama bandaka yango kala abanda yango kala makambo oyo na banda kokangela onka motema kokanga motema mesikoyo motema pe yango esa nini elembi mutu amesanaka na mabete mutu moko akokomesana na mabete mutu nyonso bapesaka ye chance soki likambo ezaki bona peso chance o changer mutu amesanaka na mabete me oyo mwasi na ngai eleki nange naloba nini par là nange nalobaki mama Eliane te ya bamama soki oza kopimela mobali na yo biloko ya kolia mobali so abandi kokende kolia libanda soki mobali abandi kokende kolia libanda sala keba sala attention po kolia oyo ka mama Eliane ni tomoni oyo kolia oyo ozomona kolia ezali komo très important ndeko na nga mwasi biso so mibali tolingaka kolia malamu tala age na komi nango na 55 ans il faut nalia bien ngai moko kutu kolia yango po na nga kutu ata sava ata nalie bien te na koko se démerder na kobima boy na me bana eloko mingi mama Eliane tunaza kobeta société nde po na bana ba mama bolambelaka bana botika bana bavandaka nzala te soki bana oyo moko boti oza konyokola ozopesa eloko ya kolia te ebongo soki baza na maboko ya mbanda na yo ekozala ndenge nini mama kotonga ndako toboyi te tonga na yo ndako na yo eza mabe te me bana oyo basaliki bafutaka yo mbongo luka olesaka bango eza important bapapa bakomi koleka na émission kobanda kopesa réclamation me mpona bana même mpona bana réclamation ke bana bazolia te mama olambaka te abi mama Eliane tu bana nanga balia kaka ba aile de poulet so asasombi carton aile de poulet sanza mobimba natuni papa ebongo ye mo aliaka tala bien nkipa ye soki alie na ye mapa na ye alali na ye avandi na ye aza basi oyo balia bilubu te lokola bino bozaka bilubu kolamba boye eza makambo na ye te aza mwasi ya bilubu te mama Nitu alingaka na ye kolamba te nga bipapa bozaka pe mo lokuta soko osolembi mwasi okomona obandi kokosela mwasi ya makambo abi te mama Eliane tu eza likambo kolemba mwasi te ezaki bizaleli oyo mwasi aza kochange yango te eleki mama bizaleli oyo mabe eleki yango moniki naleki na émission mpona nayebisa yo ke te ya bamama yango nga nayebisa bino bandeko na nga bamama to changer
surtout bana na yo moko bakobondela yo te mpona bana na yo, bana na yo folingo lesa bango malamu mama, lesa bana na yo biloko oyo. Nga mama Elia Nitu nazangaka ngo na ndako te, soki namoni bana baye nayebi ke biloko na kosalela bana ezali, biloko na kosalela mikolo ezali, soki ezali te na bimimba ko nasala nini naki kosomba. Ebongo bana oyo boti na libumu no mama, pourquoi okoboma bana na yo nzala? Ndako kotongeza mabe te, mekende musala. Mama Nitu alingaka pe musala te, ya vandelika mbongo bana. Nga moko nafutaka ndako, nafuta courant, nafuta mai, toyoka na mbongo ye o bazofuta bana alesa bana, me alingi kolesa bana te. Voilà makambo na ngana bisabino yango wana kopesa toli na ba mama bolesa bana ya ba mama. Ko chama kelembe za mabete, chama kelembe eza mabete tonga pe ndako, melesa bana na yo. Balabi bana na yo baliaka ka mayonnaise likolo ya loso to likolo ya frites. Bana na yo baliaka ketchup. Soko so pesi bana ba aile de poulet balia ngona midi na poko ba kosimba te okolinga kutu ba simba te, bo simba te. Bino, bo si boliaki déjà na moi boliaki déjà soso a. Bo me kosimba soso wana te. Soso les apona lobby. Boza ketchup bocha likola loso. Bocha ketchup likola loso. Tala ndongo za ko torturer bana na yo moko za ko lesa bango malamu te. Ba mama nayebi ke bolanda nga mingi pe boyoka nga na sengi na bino nyonso ba mama. Bosoki pe na bana na bino malamu. Bomoni nga mama Elia Nitu naza na fondation na nga Elia Nitu musala na ngoni kosoki pe na ba orphelin, kosoki pe na ba veuve, ba vieillard. Ba orphelin wana soki ba parents na bango bazalaki na sepela pe obenga bango ba orphelin te po sala nga pasi. Bana na nga wana soki ba parents na bango bazalaki nga mama Elia Nitu na nga na banda kosoki pe te na banda na somba bilo te, mais parce que bazangi ba papa, bazangi ba mama, bazangi ba boti yango na nga mama Elia Nitu na za initiative wana kosala nini kosoki pe na bana pona bana ba boti te. Ebongo yo parents oza na bomo, yo mama ozali pona nini kolesa bana na yo te. Soki ngai bana wana na Kongo baza bana na ngai te, na biso wana libumu na ngai te, mais nga naza na nka deuxième mama. Soki na ki deuxième mama na nga naza na posa bana na balia malamu, na ki deuxième mama na nga na posa bana na balata malamu. Combien de fois ba oyo bimisi na muchopo na yo 9 mois ya pasi. Pona lelo to soki wana ba mama bino so bwana bana bo partager émission oyo na bandeko nyonso baza na bana bakoka kotala yango. Ka ndenge na lobaka o aza na mato ya koyoka ayoka. Bien manger c'est le début du bonheur. Bolesa bana na bino malamu, bolesa mibali na bino malamu. Ka ndenge na lobaki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu wabariki, tata nzambe kalusaku muna nzamba nube chanel bana betu bons. Bye bye.